Mwana benda na idéologie que mushi pamba fait que nous tite parti bi ne que le wele batula para ba mona pele fe na ba ou musicien nyonso fa ya awa wana na ebisi yo na ke no tombo na bango siko na bandaku na bango na makasi musicien moko akotikala na ndaku te bon bango nyonso fo ba ya awa wana siko na swebisa ba musicien onanu ba tie makolo awa te papa wasa mutu munene nazo kamwa Congo bazo pesa mutu valeur kaka soki mutu elali na se Congo bazola ja mutu médaille soki mutu elali na se papa po basali musala kitoko papa justice ya mukuta we zelanga na rendre yesko hommage omona nini koleka oyo kamoda En plus, là, ma mesa, là, ma kiti, on a mal à la biso, au cas où peut-être la fièvre, maladie, c'est ma toujours dit pas. C'est que les fruits, là, et quand on a mal à la biso, maman des Fondation Yacine Bilele. Yacine Bilele, Mama Motema Malamu. Fondation Yacine Bilele, Zosuma. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi
vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betu e ba ou différence yena tele mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui, frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semaï. Mwana na mwana mwana benda na idéologie que mushi pamba fait que mitite parti di nekele wele batula par rapport à mon na baou. Merci na internaute ñoso bozabon éparpillé à travers le monde oyo bosali confiance. Na émission na mino tumba zabon présenté par Zakari Mwamba, le petit Zak, le général de la presse congolaise, le représentant valable et le descendant du roi Bezari Baba Baswe. Balobi qui a dit que Tige Rokita wate di na résidence familiale ya Kondo Joski Kambukuta oyo lelo Tige kiti awa to kiti bongo na lité ya kanda poto rendre hommage na Joski Kambukuta tangu ya kufaki dimanche nga lundi na tie Tige na Tchaka Kongo na fleuve pona lakisa déjà ki na côté ki déjà masolo otongo na ndenge ya defoite na uti na pesi mbote na batu na pesi mbote na famille ndenge ba yambi biso kitoko yango toyeko ko rendre hommage parce que aza muto aza icône parmi les icônes yé pas icône ya musique na biso ya mboka o boyebi a évolué bongo et pas yé mon grand prêtre Luambo Makia di Franco boyebi banzembo ya Josi Kambutukuta et ça la succès na ndenge ya kosakala te Josex oyo atiki biso na yango toye awa na lité ya kanda poto tumba awa eza to rendre hommage mais na ndenge ya système tumba pe et kokota na ndenge ba chuki merci beaucoup na Pablo Kitamba la patron maison Kitam service merci na batutu Jean Kiambi Jean Kiasi Mambi merci beaucoup na bino tout merci na agence Wami service ya maman Mirai Wankanke hein Wami service ya maman Mirai Wankanke eza bon na Paris na 5 boulevard 750-18 awa na kine eza bongo na avenue Maringa na commune ya Kasavubu na étoile bleue et sikani beaucoup tana Tresimba kiwana bossa la confiance na agence Wami service émission la bino tumba toza awa oyo eza bongo diffusé na kati ya Afrique Info et chaîne na bino oyo boza toujours ko sala confiance ya ko s'abonner massivement merci na équipe Mobimba à mon boss lui-même Frank Semaï Bisuka merci à Chaton Kole Montréal pourquoi pas Rachidi Mayele oh toujours baza au fou et moulin pona kosala ke lelo tozala bongo merci beaucoup na ye moko Léon Mboma moko za Autriche na kobosa na hote deux fois te président Alain Moutaga et Moutaga Balé président Alain Moutaga merci beaucoup na kata Canada wana merci na mon ami et frère Frank Kapaya artiste misé na F victime merci beaucoup na confiance pour l'assistance parce que eza matanga na bino Josi Kambukuta za oncle na yo merci pour l'assistance ozawa toza bongo na lité ya kanda oyo aye bongo ko rendre hommage na ye moko le vejo sexy soko kotara déjà lité ya kanda soko kotara déjà toza na lité ya kanda nga dadi aye bonjour dadi oui bonjour petit Zaclair
tumba tumba tata pambola yo pozo tumba kitoko nazo pambola pena makasi pozo sala musala na yo kitoko na pesi ba diaspora nyonso mbote na pesi pe famille Joski ki amukuta nyonso ba condoléances parce que tozo lela ensemble na bango lolenge bible to pe makomi na nzambe zolo ba ete to lela na ba o bazo lela pe to sepela na ba o bazo sepela lokola libote zo lela biso pe soki to yeli susko kotisa bango na mawa makasi to kopesa bango vraiment pasi ya makasi tango kuti muninga zo lela foya na ba stratégie moko oyo pour que okitisa ye motema pour que soki ami kotisi mingi na kolela to pe na pasi ememaka estomac place ememaka tension ndo monaka na kati ya matanga tokufelaki moko na sima ya kolela mususu alandi biso toza basali ya nzambe toye awa mpona kopesa conseil papa Joski Kiamukuta asalaki musala na ye mpona famille na ye te kasi asalaki musala mpona Kongo mobimba mpona bikolo nyonso mpona batu nyonso c'est-à-dire bokokamwa ndenge nini pasteur lite ya kanda ye pe aye awa na matanga c'est-à-dire tangu na ye na matanga elingi ete interpeller famille mobimba ke papa Joski Kiamukuta azalaka lisusu ya famille ye moko te akomaki ya Kongo mobimba akomaki ya monde entier ozomona okomona bato ndenge na ndenge bakoya awa po mutu tango azosala musala na ye place akenda kotambola famille ye bakate akendaka poto azozwa bakamarade ya sika akokende bamatanga akokende bafeti telefoni na ye répertoire mulayi ezalaka pamba te yango moninga pe na ye kolela merci nenge oaccompagne ngai petit Zagle tumba tumba na yoka ki potanga ki komba Pablo Kitambala tata pambola ye patron maison Kitamis tata pambola biso na ye ko rendre ye ba hommage na lolenge na ngai postalité ya kanda oye ko rendre Joski Kiamukuta hommage na lolenge na yo maintenant ce que famille zo kama mais oh c'est un pasteur oye quand même il a belé bazui likanisona te yake oya na famille pe ko rendre hommage na ndenge nini ya koteya batu bana na nzambe bazawa to erozana ndenge nini expliquer dans le batu ba à travers le monde oui na ye ko rendre ye ba hommage na mateya pona yende pona teya c'est-à-dire eloko na ye awa ezande na teya libota na nzambe na lakisa bango sikoyo ndenge nini tokoko rendre ye ba hommage oyo eza kaka bilembo ya musalo ya salaki mateya eza lisusu pona ye mokufi te ye sa kufi mateya siko eza pona bato baza vivant merci beaucoup merci mais l'été ya kanda lelo toza awa na parcelle familiale ya Joski Kiamukuta oh lelo ye pour rendre hommage maintenant na bandeko mususu artiste musicien OP Joski Kiamukuta aparena baza plus ou moins épelé baza pe parfait à travers le monde maintenant ni doko yebisa bango na ndenge bango pe ba rendre hommage parce que tout le monde a eu Kofiolo Mide ya utai ko yawa pe na orchestre ne mo makansala te abetaki maintenant il y a certains artistes musiciens super baza amen ba se manifester te ko ya ko kabula mawa na famille ya Joski Kiamukuta yo ko yebisa bango nini ba Hollande à travers le monde nakoloba boye pona famille musicale parce que matanga o moni tina poto to sape na matanga na Canada na États-Unis na Suisse na Suède bango pe baza na kati ya matanga la nanga bien pona ba musicien o baye baza reconnaissant na musala papa na biso asali ndenge afongola nzela pe afongola makolo po bana babotama baya ndenge baye kasi ba o pe nanu ba comité toyebi te empêchement nini o bazwi wana ba o nanu baye te toyebi te kasi ba o bayebi bafani na bandaku bazosala ngo na nko bazoya te babosana te ezwaka kaka mutu wana siko na soyebisa ba musicien o nanu batie makolo awa te papa waza mutu munene nazo kamwa Congo bazo pesa mutu valeur kaka soki mutu elali na se Congo bazo laita mutu médaille soki mutu elali na se papa po basali musala kitoko papa Joski Kiamukuta we ozomona musicien nyonso faya awa wana na yebisi yo na okendo tombola bango siko na bandaku na ye na bango na makasi musicien moko akotikala na ndaku te bon bango nyonso fo baya awa
yebiselanga bango engaye Dario Kimpanga garçon Schengen lité à Kanda yo azoyeb sa artiste mise nyonso Patrick Samba le médiateur tozana lité à Kanda maintenant bato yo lelo oh bakum go salo confiance le quoi maman Mireille Wakanke patron et agence Wami service le quoi les jeunes entrepreneurs ingénieur Guilhem Mukasa patron ya Sifen le quoi là ingénieur fiscal à la paix basa bato yo bakum go salo confiance maintenant likanisi oyo ye ya ko rendre hommage ko rendre hommage na ndenge nini batu bazela ko rendre hommage wana na musique parce que y a des artistes musiciens yo za ki pasteur lité ya Kanda mais o rendre hommage na ndenge nini. Merci na nous pona bato nyonso bazope sanga confiance et kozala sika tope kozala sika te et kozala ya kala tope kozala ya kala te et koko kamwisa batu tope koko kamwisa batu te mais yo tikelanga temps na rendre ye hommage kuna oyeba niveau pe qualité na ngai oyeba motema na ngai e bandaki kokumba papa oyo pe bandaki kotia na place yi nini molimo ne pe mana kimia papa tokobosa na yo te nazotale koto na photo ona musala kitoko yo sali na mboka oyemba salite te oyemba bêtise te ma musique na yo ezala école ngana bengaka yo l'homme de Dieu papa Joski kia mukuta na bengake l'homme de Dieu po musique na ye ezongisa mabale belé musique na ye ezongisa ba famille belé mutu ayoki musique na ya se retrouver na yoki salite na katite c'est là ngana rendre esko hommage omona nini koleka tozana yo awa na rendre hommage moko na yeto beti lisukati na rendre moko na yeto beti lisukati Olandi merci beaucoup merci beaucoup na Chateau Kole l'été à Kanda zo rendre bongo hommage et merci na Serge Mo Serge Mo là où repose le cœur de Judith Mouipa Tambo na 4001 merci beaucoup na Vianel Mbumba merci na Yemoro Pablo Kitamba la patron maison qui t'aime service merci na Papi Bouzi papa français Papi Bouzi papa français maître Patrick Mpiana maître Patrick Mpiana azo lelo pe makasi des fois tu as la maître Patrick Mpiana mabe mutuali solo maître Patrick Mpiana Naleli merci beaucoup déjà aux place d'ailleurs pour rendre hommage na Joski Kambukuta pour comprendre que toza bongo na dadi azako kende ko rendre hommage ngaye eze sikato ya kala to ko découvrir yango na bino tout elongo merci beaucoup Ada Koubissé le génie de Dallas na robosa Ada Koubissé le génie de Dallas pourquoi pas ingénieur fiscal à la fils ou tout ngai fiscal à la motema manasi les jeunes entrepreneurs ingénieur Guilhem Mukasa Fiti Kanda président de la République merci na Ozo Sala merci na Suleiman Kauka Soule Kauka DG à Magem merci beaucoup pour la confiance merci na batutu oboza toujours ko la confiance na émission na tumba oyo toza toujours wana pour la repère les meilleurs na biso Zakari Mwamba le général de la presse congolaise balobinga yoyo deux fois te bo plutôt bandara mbangu toza rolanda so hommage ya lité ya Kanda pour na la plaisir na batutu bazo landa biso à travers le monde inga dadi azako rendre hommage merci beaucoup na B52 Balondo rapproché du boss yoye B52 Balondo mutulanga ya kati ya tongo ya 442 merci beaucoup na batutu merci na yemoko Jimmy Muhenga Jimmy Lukoji Jaguar yoye bit Bote na biso merci beaucoup toye ko kabola mawa toye la papa na biso Joski Kiamukuta papa oya salaki musala kitoko awa na mboka na biso kasi na kati akolela ye moko na moko akolela ye kolandisama ndenge ba fivraki to ndenge bazalaki na papa Kiamukuta ngai pe pasteur lité ya Kanda na yeko représenter ba comédien nyoso na obazana diaspora na yepe kolela papa Kiamukuta c'est le pasteur lité ya Kanda bate yaka mokufi te kasi bate yaka bato bazana bomoy ba onde batikali esengeli to te ya bango peto la kisabango nzela liwa tokute yango na mokili
Nsambende mutu akela liwa. Papa kia mukuta a précédé biso. Biso totikali tobongama po mutu ayebi ebandelina suka azate. Topesi ba condoléances na famille kia mukuta mobimba. Diaspora tindeli bino maloba. Congo tope bana changu batindeli bino maloba. Bazo lelana bino elongo pe bazana bino ensemble. Ndena programme na biso pe tolobaki te. Poto ki tape lelo to lela pe papa na eleleli. Kasi la na mate ya nanga bien otala niveau ya pasteur lite ya kanda akoloba nini pe akoyebisa libota nini. Yakolobeza nini? Papa kia mukuta na musala oya sali na mboka. Azalaki lisusu ya famille na ye mokote. Akomaki ya batu nyonso. C'est-à-dire liwana ye moko na moko fwalela ye ndenge basalaki na papa. Soki ba yebanaki na papa na kometi akolela papa na kometi. Soki aza pasteur akolela papa na ki pasteur. Soki aza journaliste akolela ye na ki journaliste kolandisama musala na ye. C'est le pasteur lite yakanda frappe na le frappe na retour. Et bale kauki bambi seminene babimi. Dimana soko fimbana pasuka soko pasuka. Oko sale lo côté. Et le bas papa chéri, Jibem Piana, miliki na biberon, azalaka na besoin ya mapate. Kasi mokoloba tiaka ina nkopo. E sengaki mapa eya. Elingi koloba ete bana bakoli papa Lutumba sosola yango souverain akoli. Tanga ningi na ko rendre papa ba hommage na ye. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papole lango penza batu. Débia surtout l'église. C'est bien moi pasteur lité yakanda. Frappe na le frappe na retour. Nako bete batolo lengwana na papole na nyati yo. Na kwesi yo. Okota to hôpital. Papa bakisi au pointé. C'est très capital. Maté eze ya biso nyonso. Papa qui a mon coup d'avant qui peut bien na ba chrétien. Ba chrétien ba lobiete. Lokola papa tiki biso. L'idée ya kanda que ne ko représenter biso na famille chrétienne. Ba chrétien pe bazana lo lenge na bango ya kolela. Lo lenge ba kokolela papa Joski kia mukuta. Ngai ne na ko représenter bango. Musique. Musique.
azalaki mutu ya miziki. Bokomona ya lolenge na lolenge les grands icônes nenga tu ekolela ye na mboka na ye. Merci. Papa Tiamukuta na sepeli na ye makasi témoignage to pe lisolo na ye eza bien makasi na mboka. Afa Congo. Afanda ki pe bien na bandeko na ye ba Congo, bandibu, batandu, bayombe, babezingombe, afanda ki bien na bango nyonso. Toko leleka na modèle na musique ya baneko beta te. Faut tirer leçon na musique ya Papa Tiamukuta. Tala ndenge bandeko na ye ya ba Congo to bana ba Congo Congo central ba ye kolela oya biso Papa Tiamukuta. Musique. Pardon. Pardon. Ah, Kiadi, Kadiaruko, le monde du bandit. Aïe, aïe, monde. Oh, mama.
frappe nale betela maboko asali musala fo papa Kiambukuta pona musala na ye kitoko oya sala ki na mboka baza ebele kuna na libinza na bamongo na lokole na bokulaka kuna na wapi papa ukongo inkela na basoko baepe kolela papa Kiambukuta tika balela ye musique. Eric Mpoi tata pambola ba orchestre nyonso eza awa ekolela papa Kiambukuta apambola Frank Stemai petit sacle kola pambola bino nenge bozo partager ba image c'est très capital bandundu pe baye kolela papa Kiambukuta batu ba reconnaître valeur à papa o makasi kasazala ki na pasi boya kite tika to ye poto lela ye na musala o ya sali tela bande ko na bisu ya bandundu Martin Fayulu vérité des urnes ye pa ye ko lela o ya biso papa Kiambukuta bandundu baza ebele bapende bayanzi bambala bayaka bayekolela papa Kiambukuta nazomona yete Chaka Congo musique. Yeah.
alingaki bandundu makasi. Bandundu, boba ksele mweloko. Musique. Musala kitoko na mokili bat bakolobelo na sima ndenge to ekolobela papa kia mokuta atako mboke reconnaître yote atako mboke pesio ba valeur e pesa kiyote biso ba oya yo nampiaka na biso nanzala na biso nakozanga ba médaille toko yako lela yo Fachi beto atindi ngai Fachi beto atindi ngai alobi kende olela kiambukuta na munoko mboka bakasaye balela kiambukuta bakasaye balela kiambukuta bana kananga balela kiambukuta bana mbushimai kananga balela kiambukuta kasi nazo kamwa pona nini nazo lela kiambukuta ngamoko mutu akobina nanga to lela kiambukuta banana yaki awa azate nazo mituna soki kiambukuta sana nyongo na yo yako yebisa kai soki oswana na kiambukuta yako yebisa ngai kasi na ndimite na ndimi yango te tala bana Kasai tala bana ndenge ba ekolela est-ce que Kasai moko asalia wa betwa bwe ah kimbuta kiambukuta tala nazo kimbuta na chena kiambukuta ebimi bango ndenge ni yo André oyeko sala nina matoi na matia na ngai meso kitamsi Pablo Kitambala héritier mpaka 7500 giga tata pambolo ba diaspora basolanda merci na maître Patrick Mpiana azo soutenir makambo yo tala ningi bandeko na biso ya Kasai bango pe batomboli mongongo na bolingo o bazalaki na ngona kiambukuta baye kolela ye musique aha hey mutombo kadima Bana
solo. Sebelani kuta londo. Attention Matéa. Sebelani bayuda bagufika. Attention. Baluba baleki. Ya solo mama. Ya solo wana. Photo bakisela papa qui a beaucoup de baluba moko. Merci. Bakongo pe balelie kitoko. Mais bayaki te. Bayaki te, bapusana kite. Kasi to leki pour un programme et continuer. Bande konabiso ya église des noirs. Bangope baye kolela. Papa Kiambukuta. Toyebi bato église des noirs bien. Bato bamelaka masanga ntamba. Oyo balata kabasheneta bakingo ya bandika na kingo. Oyo ndike koma kabombi epa ya mwana ntemi. Bande konabiso église des noirs. Église ya barasta. Pongana clôturer awakolela papa. Bande ko mususu pe baya kolela oya bango papa. Chaka Congo landa église des noirs. Musique petit sacle. Yelangai bokoko nangai mouchoir. Yaka na ngomba ngo petit sacle. Kosaka na gate petit. Tata pambola yo. Yonde tumba bango. Merci. Église des noirs. Musique. Les peurs peuvent être présents.
biso obengi Chaka Congo okomona biso facilement soki oza na posa na biso ocontacter Chaka Congo. Merci. Donc pasteur l'été à Kanda programme ezali tout ça famille Tchaki biso to meka kolande la programme oyo au moment opportun tokoza la peine besoin na yo otika numéro parce que na moi boye osa oye oleli olakisi bolingo o ezalaki pa ya na yo toski kia beaucoup to betele suma boko makasi pasteur l'été à Kanda merci azana talent makasi nenga zo matamo maboko artiste balela kika bongo merci. Merci beaucoup. Boutsikoloka. Nenge pasteur Lité Akanda, Aleli Josex, Josi Kambukuta, na miziki, boyoki miziki, ya presque bekolo tout. Yambora la biso, Congo, boyoki ba Congo, boyoki ba Tete la, boyoki ba Luba. Nenge ngai moreta ke Kassayen, véritable Kassayen na telemaki, na ko kangate miziki na biso bion, oyo esalike na telemape to kin ensemble pona kolela Josi Kambukuta. Lité Akanda, vraiment félicitations. Na ndimaite que oko se déchaîner boye, oko malati à niveau. Et ça secret nos amis. Secret zali musala tango zo salango okokola na musala. Secret zanda kwa ngangate. Secret zate ke foboma mutu. Secret zali soke za dona yo ata batu baningi ba étouffer yango suka na ngwe ko bima. C'est-à-dire ngana utiki ngasani ya suka na ye na kasavu pona kolela papa pona ko présenter ko représenter ba comédien nyonso yango ngana ye ko sala. Vraiment merci beaucoup et c'est plus au sali batou ba ebika keno ozalité akanda oté akanda yo mais on comme les groupe déjà zalana bango depuis kalato ils ont s'improviser kaka. Non, ils ont groupe déjà si to sali 5 ans to zo ka ba invitation partout monde entier to ke na ko prester. Mais nkolo Bible solo ba chaque chose à son temps tangwana batu bayeba ki angote sko turo lokola ba internet ye bate fait comme ebele ndeto komisko ko bimisango na misu ya batu nyonso ceux qui t'aiment sous batu bazana posa ba contacter yo soit na ba fête na ba matanga et tout comme ça na groupe na yo groupe c'est déjà numéro plus 243 89 78 37 à 29 plus 243 89 78 37 à 29 collaborateur de la famille qui a beaucoup à Mobimba na ebiete Europe sa conseil oui c'est bien tout na bato ba ebi pasuana ninge salaga mais tozo pesa ga conseil pour likambo ezwinde bango ndeto eko talisa bolingo o tozalaki na ngwe pai na papa na mindole o ya betela kibiso to sengi na ba musicien nyonso ba instrument pour na bino boya ko prester wera jibe karma pa musicien nyonso. Merci beaucoup l'été à Kanda moi 2-3 personnes balandio à travers le monde. Maison Kitam, c'est Pablo Kitambala, héritier Mpaka 7500 gigas, les boss Jacques Sobanoka, les pères des orphelins, maître Patrick Mpiana, Tata Pambola yo, Apambola ba diaspora nyonso, Apambola communauté nyonso, Oeza Libana Mboka, Apambola beba konzi Mboka na biso. Merci beaucoup. Merci na Pablo Kitamba, la patron maison Kitam Service. Merci na le jeune entrepreneur ingénieur Kile Mukasa, DG Yassifen. Et merci na Ada Koubissé, légende de l'As. Merci na ingénieur fiscal Kalala Wetu Yamana. Merci na Batoutou. Vous êtes toujours prêté à main force. Merci beaucoup encore une fois de plus. Na Monique Kassi, Momo Kassi, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises, 3 fois F. Merci beaucoup na grand frère propre Didier Nitou. Merci na honorable Arnaud Douakou, Yamama Emerald. Merci na Batoutou. Dario Kimpanga, garçon Schengen. Merci na Patrick Samba, le médiateur. Garçon Kabab, merci beaucoup. Na Tete Toumbamungue de la beauté chinoise. Merci na Batoutou. On a besoin éparpillé à travers le monde. Jimmy Lukoji, Jaguar, merci. Na Girbodi RC de London. Merci na Léon Boma, mon conductrice. Merci na Batoutou. Merci pour la chance. Wami Service, Yamama Mireille Wakanke. On a Paris, 5 boulevard, 750-18. Ah, on a Kicha, c'est on a venu Maringa, beaucoup d'ana, Tresimba Kazana. Merci à l'équipe de compagnie derrière la caméra. Chaton Collé, merci à mon boss Frank Stemaï Dissouka, merci à Rachidi Mayele. Portez-vous bien, c'est parti.
Voilà quoi, c'est l'idée à Kanda. Maman Yohana, maman Yohana. Papa. L'idée à Kanda. Moi, la maille, on a l'idée à Kanda. Jusqu'à il y a votre tour, et bien moi. Voilà. Maman. Mama, toye kokabula mawana bino meme biso pe kuna na Kingasani toza pe na matanga okotika bino te. Papa Justice ya Mobuta asalaki musala mpona famille na ye kaka te, asalaki musala mpona Congo pe monde entier. Ngai ndenge na ye boye naye korepresente basali ya Nzambe nyonso po ya Kingasani ya suka masina pe diaspora. Ayambi ba appel ba ebisinga ba lobby mais boni ti siko na matanga nanu yoko. Alobi te nazalaki na ba prière soki na silisi mabondeli te na koya kotala pe. C'est-à-dire na ye na pamba te na ye poto kabuna mawa na bona bino. Loi ezanzela biso nyonso. Kabotika na libanga na mokili azaki. Papa a précédé biso. Biso bato totikali na sima toyeba kaka lolenge ya kotambola olobi pe kozala tour na biso ebandeli na suka ya liwa moto ayebi yango azati ndenge tokuta yango ndenge tozomona ngo epai ya bato mosusu ndenge mpe tokomona ngo epai na biso tika ete nyonso totika na maboko ya Nzambe. Ngai mpe naye kolela ye na mikro ndenge ya bande koyembela biso monde entier polo azala na yo. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betu e ba ou différence yena. Tala mone na miwa ya nani chez Djonga de. Malolo.
Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass.